Bonjour à tous et à toutes. Merci à vous de nous renouveler votre confiance à travers votre magazine qui n'est rien d'autre que Sensation Plus, là où nous donnons l'opportunité à tous les artistes évoluant à l'intérieur tout comme à l'extérieur du pays de pouvoir s'exprimer. Aujourd'hui, on est bel et bien à Kinshasa, plus précisément dans la commune de Bandalungwa. On est venu voir l'une de nos artistes, elle s'appelle Ebakata Vimbo. Vous allez connaître son vrai nom à travers cette émission. On aura le temps d'échanger avec elle. Je tiens déjà à remercier mon équipe. Je vois Goulois Mayala qui sont présents sur ce plateau. Sans plus tarder, je vais pouvoir recevoir invité Nanga, Ndenge Zalaka, Tosolola, tu es la réalité. D'abord, Ebakata, bonjour. Oui, bonjour. Tu es aussi prendre Nanda ou quoi? Il y a bien des Zalaka à Boitolobani. Bonne santé. Zamaza Bolingo, Azobate Nazabie. Vous semblez la paix. Naninité. Ndoke kuto osambela. Muta solo kakuto osambela. Voilà. Et bon gars. Alors, d'abord, Ebakata Ebakata Vimbo, la combo et la scène. Oui. Tu as vrai nom, vraiment, beauté là, la papa, la maman, les amis. Vrai nom, nanga, o babote langa na papa na maman. Comme on a Nicole. Oyo, bapesanga na baboti nanga Nicole. Nicole Nan. Nicole Diboué. Ok, Nicole Diboué Masengo. Ok. Alias Ebakata. Masengo na Kasaya. Oui, na Kasayen. Ok. Na vraiment moluba 100%. Mais si vous, Ebakata, Ebana Nengeni, au côté d'abord la montée à travers parce que vous avez parmi votre marque qui époque, surtout bande qui peut théâtre en gros, qui sont trop jeunes du sous-collègue. Yo, Gouana théâtre, soit qui ont en Là, vraiment, en réalité, on linga koseka mingi. On linga koseka mingi, pe na seka makasi. Ngana copine nga Anita la japonaise, lelo abala za na Chikapa. To sepela kaka un jour to za ba artiste. Parce que nga na quartier na Novanda na Kauka ezaki ke sonde tina leki na nga so bapinga ka mbote Nicole le ningabi vedette monena leki likam na motote wana kutu nazata na idée ya kosala théâtre. Après nga camarade na to bité nga moto comme so ba danseuse danseuse to comme ba danseuse no wana okesen to no ki luka ba okesen to bibo to go ki na okesa kofi to go ki de na nini Wenge elles ensemble. Donc, tu vas donc prendre un peu encore qu'à l'époque, on répétait dans Kassavou, je pense. Dans la Zamba Playa. Si koyo to bandaki ko to bandeka ko ba bon mo so ah non comment nga vedette ate na ina zanga danseuse ate na ina zanga nga bo fona comme oye ma ba singa la voix nini nga bikana voix ti ego sala ke nani copine nga na Nita ndeko na mobala ndo sa théâtre. Ok. Biso to yo sa théâtre, biso peut ko sa théâtre bi problème ezate baboya ate. Desko to kendeki amema biso epanga diadia. Bazana mangwao. Mais aka facilité. Wala ngadiadia vinga dio stopese bambote bena Londres azaki wapi? Wala ngadiadia ana pozo mangwao paza pozo personnel mangwao ndengi wana mon président. Amemaka bino maman beaucoup tandi boye parce qu'à l'époque n'allait pas arrêter na situé na mangwao tous les allaient que sur le na bango et puis après bino boyo ya te yesu ka bano sala kuna à côté ne peut être sikakuna et panga diadia siko esali ke tombi soto lobi azaki oncle ya copine nga wana tombi soto bito ninga ka théâtre bi OK ça va na koloba ngabi tozala na photo mo to kanga nga copine nga wana abibo pesa ka photo na bino yo na ke lakisa président Gadia soki aza d'accord ngabi ebo bazora batu na photo te bo pesa na photo ndete ko za photo pe to kangisa na copine nga to pesi payer akenango tanga kenango pe batadi pe biso ya juka bino bana ngo bazama bango bien baya ndesaki ke to kendeki to kompe kuna ACP na biso to bukute langa de mo to kete pa na ACP na biso et to mai ke bazali na spectacle mo wana sa na lingwala zela
balingwala ba commune Kinshasa ba Barumbu faisant entre trois communes wana pendant que le spectacle et sali ke ba memi pe biso to comme pe kuna boye ba fi o ba ngai ba jouer ba ya quitter senga défi ba bi bon bino bo jouer c'est que première fois ngadia de tout monde na mangwa o ba sexa na o batu tant bo jouer ça inde ni public ba yamba bino ndeni et bon biso to zaki na tina public voilà bino au début les essentiel gars qui est beau ça là pour atteindre but na bino biso zaki ta to ki pata makamto to beta tina ba bi ba bengi biso ba loko ezo senga ba basi to benga no ba pecho ba ye o bo jouer ngabi to jouer nini kale to koti to jouer ndengeni o bo jouer to kepe to matina scène première fois donc ina mata na scène devant public ngana ina ngama kamsuna ibine makamo ezalate soka ngaje de lobili kambo ngam no jouer na bango kie so bango a lobili kambo ngam no jouer na bango kie mais tant to silisi to vanzi deuxième to landa ki te ko kutana te ko da théâtre na musala deuxième spectacle to saka na Kasavubu wana ba neni ni wana ba 94 ouais. Très bien to sali na Kasavubu siko ba bengi pe biso yo kanga nzambe na ngana ndako pe ba yebite o ke spectacle ya aéroport tonga na sa théâtre mama sa linga ete ezeka lem suso na bimi na kina bio na ke patata mwasi ngana ki sa théâtre vraiment maman zo ebate ebate siko tata mwasi na no kende pe akufa te ko kufa mais ce que comme moi c'est comme ba comme moi ba longolo Nicole ba pesa e bakata na niveau ma pesa ka comme moi bon en tout cas comme moi na mta pesa ngeza kanguma viena nguma bite to pesa ile kwa tukuti nguma commando akuti Nicole mususu to pesa kombe bakata ngaja pesa inga vimbo OK ya bi e bakata ya ba tsaika e bakata vimbo en tout cas na linga kombwana te ndaza iso ba benga kombwana bandolela oh bien quoi na monde so ba benga normalement so ba benga bango mo normalement te injure normalement tu kombe bakata za injure bazo finganga pas tout ça le spectacle wana maman la biso ko ko remarquer que na komo kene musala parce que tout d'abord na wana na sauté tout d'abord on a que ngadia dazo biso bongo te abaki lokola to na ba parents toujours dépendre de mes parents il faut l'être ya baboti et ça nini et là qui ça que oui banzimi bana mama sa théâtre papa ça est facile maman ça est ma tata il a fallu maintenant convaincre maman pour caper sa papier maman linga était ce que quoi maman linga quitté na comme ça ya moyibi au moins na ke pa tata mwasi na ke pa tata mwasi ce que tata mwasi pas kufaraté akufi ce ko kene oko sana po tata masonga na yeba izaga ye o ba notikela nganzela na kende ce ko oko sani mama linga kite de oncle msa epsaki mama habité tika mwana a ponanzela oye alingi o te boye bi à l'époque wana to anona ba para balinga kite ki bana babeta musique bana ba sa théâtre voilà. Alors, Lilo, Bagata Vimbo, au commis artiste, mon aîné, Mboka, sa fierté, Yamboka à travers Moussa Nayo. D'abord, tu vas parler de mon Lilo, non, au commis Balo Barani. Kutu ye, kutu ningazana mama abiso, na mabondeli acharanga, mabondeli makasi pour na Moussa Nanga. Pour comprendre que ça Moussa yango Lilo zoli sabiso, yango ezo s'occuper na ye. Atana, donc, ezo occuper. Pour azanga ke lambate azanga ka oliati donc ataka ngwa comme donc azwango sko musala donc soka ke mabondeli na ye ataka musala ngana mabondeli ataka musala mabondeli mais tant yo yaka à l'époque banana yo kutaka na génération na bino yo kutaka déjà tant yo yaka surtout na basi bon tonga na yaki nakutaki yuyu ana Canada nakutaki Nicole Kitoko nakutaki mère Vala voilà on a nakutaki maintenant après tout le monde vient Gadios qui peut je crois 2 fois na groupe naé
Mais il y a une autre version sur le qui était. Vous voyez, qui c'était? Oui. Ben, il y a des. Il faut dire Mikil. Il y a qui n'a été. Il y en a qui passé. Bon. Passe dans les. Parce que vous êtes. Oyebi, eki na moment moko boye. Maman a sa télé. Na bandi na nga pe bien maman eko silika. Ok. Abi fozonge la classe. Na kata kisusu. Otigi no théâtre. Na tika kisusu. Mais le quoi na linga ka ngo na bondela ki mama. Déjà sala ki ke ngadia de na mangwa bakabwana ki. Ok. Yo ki pa mangwa. Biso tozai na mangwa o. Bango bazai ke pa ngadia. Ba mère va la voilà. Mais à l'époque, quand yo landi mangwa parce que yo ya beaucoup tara bango. Et là on ba nek reprocher na vie ngadios à l'époque parce qu'il y a une histoire. Ndé bakabwana à l'époque parce que vous avez déjà un mouvement. Bon, nga vraiment nazaki na mouvement mais na landela quand peut parce que ça qui nga na continue nga sika to umeli pété mouvement pe panzani na yeba na nga na pété na yeba na nga ya moko nde ba ezaki ke ba meminga na publicité nde na yebani vraiment na vraiment ko yeba na makasi tangu to vani na maître pai mundu ere azo sa scénario azo yene mutazaide chef na biso à répétition à l'époque tozo sa ba répétition nazo jouer pe na mundu ere donc ko yeba na pe ko yeba musala makasi zaki pa mangwao. Mais est-ce que les lots au monde ba ndeko théâtre parce que vous avez qui ba génération belé na bi même ba Gabriel ba to belé vous avez qui na bango pe mususu est-ce que aux monde les lots moi si asa respecter na monde na bino parce que ba to belé ba zo rabino ga likolo mais to ya landa ko tout monde na ko za bien organisé aux maman et puis au vandi ça pe masolo na ndenge na moi si mais moi théâtral moi ça en est sika na ye oya lingo pesa moi si respecter na monde théâtre wana eta ni tu moni ni mo retambola ki na ba réseaux sociaux ba klagisi mo Congo babi mo Congo bakata vimba na yo yaki oye ko kutanga kutuna za yo lala to beteni ngande porte obenga téléphone mère na za libosono na kitina te robni rob na te za nini zai ko te ndo la tayit ezaki mkongo polelo moneni non, parce que les gens attendent na robe à singamike. Alors, moi, la monnaie cicatrice. C'est quoi, yoga na ipselo moko. Kabilo misusuane. Na lo bagako oya banda kiango. Kaninga banda yemo asisango. Donc on va ça la pour nous nuire. Moi etalingati. Omoni soko saeli kambo. Ngayo ndi na vandi a papa. Na lobelo moboy ngane na zaka nga Nicole soki likambo wana eza yanga batuninga na nzima po eza nzoto nanga eza non nayoka soni po ani po likambo ese ekwei nasalaki yango na sentiment mais siko soki ezali nga na nzima nanga mais o wana ezalaka yo te mais soki eza nango nga te ata bomati bokiti ndenge nini au moins on a les capitaux en émission vraiment donc ne bobane makamna no bosisi bino moko vous rappelez moi ba adversaire ba mususu bo kana raté bazana bango ebele ka bango ne mutu bakaya ke loko anati ba mo ba yebisika bazali na monde abina être bo apé na concurrence mingi pour ni oui esika batu baza esika kuto ana carte to ana concurrence na église kuto okende to sambela concurrence eza tozoteka na banzela concurrence eza nango partout ce qu'on a monde art oyebi ndenge ezala ye alingi azala nga mpe na nini azala c'est ça. Mais sikoyo na génération nde bobandaki ebele tomoni bato mpe ebele bakufi Nicole tomoni bamundu eri bato ebele batiki biso ntango ovandaka yo moko osema lecture ya bato bobandaka na bango lelo ndenge bakenda omilobelaka nini ndenge oza vivante bon namona elo nini nakoloba te parce que liwa eza nzela moto nyonso donc nzambe ye moko ayebi ntango oyo azwaka molimo ya motu biso ka nde totikali na sa mokili oyo totambola malamu mpo tokende na esika oyo nzambe abongisi biso ya malamu voilà théâtre futi yo na batanto osali na ndenge ya mboka na biso na oloba efuti mais na ndenge ke esengeli ezala nde tomona na mamboka libanda ndenge nga artiste oyo nakokisi lelo
25 ans, 26 ans de carrière. Et foutité. Et là, on y est en tant qu'artiste. Dans mon salon, on sait pas pour que Mboke foot. Il y a un nini. Tant qu'on m'y vend dans l'Italie. Ndenge tout le monde en a ba artiste liba na mboka. Ndenge ba tombola art na bango. Théâtre na bango. Ndenge mata. Ndenge biso pe to ndozela un jour. Tozala ndenge tozati. Mais toi on a choisi. Bon, on a choisi, mais tout le monde est première dame chaque fois à San Sarabino, première dame actuelle, la première dame à Kala. Vous avez maman Denise, vous avez maman. Maman, papa. Vous avez maman Kate. Maman Olive, na pesi mbote sikazali. Abanda soutenir biso, petit lelo alembate. A soutenir Kala. Vous à Dubaï. Oui, na voyage qui nae. OK. Ye aza maman ya mutu nyo surtout aboyi mutu te. Maman Denise pe azaka maman ya bana. Donc to tiaka Kate. Oka oyo ka oite totika bongo obandi bongo neni oyokaki ke mutaza koto mutuza koto mais tout le monde a ngo na bino mo artiste yo ga non tozali bana ya ba papa nyoso ya ba mama nyoso voilà. Mais si tout le monde a dernièrement va passer bino ba carte pas ya maman Denise na profiter au pesa Dani Bokomembo te tsunami bozoi ba carte de santé. D'abord, comment on a geste, on a oui, ngape na zwaki, na senga eka merci, na maman Denise, na oya salaki. Oya salaki pour na biso vraiment na senga merci, ngape na zwaki. Ne na zabo santé pesa bien te na zo ke zo pe traitement. Na carton. Oui. Pour pesa mon dame te. Na pesa. Si vous avez abandonné, donc ce qui est là, on fout le roté ou c'est banni non. So na kena on est na kendeki, na kende lobby, na zwika carte na la kisi. Bon ba kimeminge pas docteur, ba tali ba tension etc. Mais yo fout le roté. Mais si vous Nicole dit c'est d'abord aux amoisi, aux appels na ba qualité, aux appels na ba défaut non parce que mon toi za bongo. Et là on est au lingate na vie. Na linga na eloko nga linga te na vie muta ba fwe crédibilité langa pour personnalité basomba ate donc personnalité mutu soka ba fwe ngo esili na linga muta respecter nga surtout na likamo na salité so mutu alobeli nga mo conscience nanga penzo to nga na ebiki na sa likambo te en tout cas soki muna yoki mutu loba na yokati na lobela mutango. So na lobeli été vraiment dans l'obsession. Mais si vous avez tant ça peut conseil na bande qu'on a bino mususu même ba jeune frère on a bino mususu ba jeune sœur peut bazar na monde na bino on peut ça peut conseil à moi deux fois. Oui, tu peux ça ba conseil. Nga vraiment ndeti Jorvi Mwanda na pesa ke conseil. Ada na pesa ke conseil Ada Yunga na pesa ke conseil Barcelone Coquette. Bon Gabriel no pesa ke Gabriel na pesa ke conseil za mutu na nga kuto banda lelo te ayebi soka sali mabe na telemelake soki pa sali malamu na bake o sali malamu déjà ye moko azala sonde ti likambo ko ye et na pesa conseil ayo kita leki na ona media franchement na tombokela kaye pe azala soki asali leki na media bongo alobi likambo en tout cas benga ngate a mona ngate po yebiki Nicole ninga zana asidiki. Tant au coup t'as n'enga biyo à mailler les terres. Abandon c'est quand on a non na peki sakio. On se comprend voilà. Donc na pe ça va tout vraiment pas conseil. Mais ce que ça rend pour gérer la vie privée na yo parce que ah des dolo za Nicole za maman ndako monde théâtral peut aux aller bakata. On ça rend pour gérer deux bilots entre artistes et puis autre chose en ndako combiner ndeni. Ah on a kata ndako ni na za bona za Nicole. Naza maman naza responsable voilà yo moko mona kitango ye awa na stiki bino mwa tambu ke pona na s'occuper makambo susu na libanda ibakata aza artiste et comédienne bol to ngito ba bol na biso ba mona gayo ba mona beauté na eza toujours est-ce que to ba lelo wana bana combien na boti ba mi balé moi stambal oui moi stambal jeune fille en moniété ah OK
Ah, félicitations. Merci, à comme appelé collègue nanga. Yumo au côté pen à théâtre, toi Zaki Gouye Morazui. Bon, tant que singa ke ya Nicole, pas benga ya Nicole, benga maman nanga ni maman. OK. Tant que singa ke ya Nicole na pour ça ça nanga théâtre nga bon que pour peut baboya ka eloko te mwana sepeli. Vraiment. Ndena tiaki na ba tournage nanga mingi on a sala na tiaka e bon moko pe Gabriel soit a tourné à tiaka e moko Barcelone Coquette même Aïda babenga pe bango na tournage. Mais si vous théâtre nino ebimisa yo lelo batuba yeba yo makasi depuis que ça arrive pas bangadia dia pas mangwao o yo mo futango vanda obi pièce on ndem te bimisanga ya pièce ni ma pièce ebele et pas ngadia kututo bate pona bima na ngate et pas ngadia na ba yeba inga kana publicité na saka publicité mo boye na vena ngadio so saki ngai shogu na mere vala donc on a cette publicité oh na tongo na lekani boko yeyo ozomona bakomo yeba na publicité ka ya pamba bon après na ke na monde à théâtre on a bani ko tourner na premier film nga na tourna na Mondoueri film mo na ebaka boye oyi sala ke na bima sous makasi na bosa titre nango nazaki mwasi ya Willy. OK. Papa nanga azaki mangwawo. Willy papa na zaenani. On dit papa ne na bosa ndo. Comme la yumo peut comme rappeler ba scénario na komangwa c'est que papa nanga sali ke mundu era zaena mbongo pe déjà coûté nanga linganga ngana boy na linka Willy. OK. Na linka Willy et quoi arrivé que vieux gaou azaki nani ya nanga akomo coopérer na Mondoueri siko tant famille nanga yepo famille ya Willy yepo balanga mango asenga bango cher donc asenga bango na kombi mais kombi yango eza na bato batekala onza gambela donc asenga biloko impossible siko Willy a sa famille na baba bi Willy en tout cas au balingi ote donc nous sommes pour kanabala au hasard PDG voilà dans ce film on a ndena joie quand on a Willy Mambo waouh il y a de ça qui va pas donc et Matissa sont en tournant nanga que bana ont tourné à l'époque on a mais film en Matissa sur ma casse vous tournez pe na Mondoueri ba film belé hein oui on a tourné mingi moi si na épée mingi. Et l'autre souvenir, nous avons bien regardé à Mondoueri. Mondoueri, souvenir, il y a bien, on a regardé en gros que. Donc, il y a na mon esiga silikate. Nyo solo bane oui, na koseka. So na no bangi mina bi avi. Yo seka mi oseka na mona kana note. Se ko kanga kana mote mote. Oh ngala comprendre ki. Si on a demandé qu'on linga ko sale loko ya lingi so apesi o répéter bakata sala boy pese loko ya lingi so na pese bongo ti ya kufa atika ko yina ngate ti ya do na tika mona kanda nete parce que azaye mutu moko evana na mutema tiko ba vantare moko Mondoueri on sala na ba théâtre wana na vie na normal les aindeni. Bon, la vie est normale, ça n'est pas la vie est normale, ça qui est normal. La libanda, na ki Mondoueri na ye, na ça va vanter na Rolando jouer, na ki Roger na ye vika. Donc ça qui est normal, tout bon normal. Est-ce que ça na bat muso vendre la bourre que to bia moto akufa avant falaza nan. Na bat muso comme la gao. Neti dadi, pas son âme. Dadi di Kambala. Donc, hier, na comprendre un phénomène aussi. Na mon regardé si Dadi a vanda, a voyager. Na bakota suka makamobo Dadi a no lobelanga ngabi. Poto no benganga na ka mon amour. Na ebiso bo moni mutu wana foke bana ye. Mon amour moni on en dehors à théâtre on peut sur concert. Oui, en dehors à théâtre. Neba na dixaga film moko boyanga et les canapés na TV titre ngo zaki mwana mama
toto sisi tournage aiko lukanga na ndako mona mungu ndeni oza wapi ngapi tena na ndako tovandi libanda tobandi tosololaka mingi amnanga mona mungu omona intel faut que banaye omona intel donc tango dadi akufi namoni katikela anga message naye komona makambo yango mpe eko réaliser kana batu oyo aloba elanga intel nabaki nzambe merci mpo nzambe alingaki makambo oyo dadi ayebaka mpo na bato mosongolo mpo na nga ava azwa molimo na ye nayebango nde mpe nayebango nakumisa ye ka nzambe bato yango mpo otika bango ozala suna bango te tokoyeba so mpe ya secret okotangaka mibale nini omoni moto abatami yo aleki yo na nini moto abatami yo ntango nasi nayebi yo mabe mpo na nga yo oyebi te na oyeba siko nde nini ovaa na yo kibi bato baloba kosekaka tru mozala moto akanda kati ozalana te nasekaka na moto akanda kati te nga so nasiliki so osepela kanda na oa te naseka ne mingi franchement naseka mingi naseka vraiment trop mais so nasilikaka makasi so nga nasilikaka nakobanda osilika nakoloba ntango naosisa koloba kanda mpe sili nayeba nde kolala na kanda te de nayeba kokanga kanda na motema te mpe nayeba koyina motu te atuka so namonini yo na likambo boye so nalobi nanga esili nango naka na facilité osenga motu pardon soki asepe na likambo te nga nasalaki ye esika alimbisanga mais bato ebele bamonaka mwa douceur epai na yo mwa bolingo na lolingi na yo ya kozala ezalaka mpe boye na vie na yo normal bon nazala na douceur nazala mpe mpona bateatre no mingi ezalaka surtout maloba na papa boni tokaka mwa douceur wana na bateatre na barole banda opesa yo douceur wana ezalaka makasi surtout pa mobali ezalaka na douceur makasi mpe nalingaka makasi kaka mpona teatre te meme na libanda na vie normale nde eza na so nalingi nalingaka makasi mpe nazala na douceur nazala nanga yuma kota bolingo mais so mabe eza ondima te ke yuma wana ayemi ozala mpe dessus mbala ebele nazwa badéception mpe ebele mpo toza bato okangela bato akakanda te wapi bato oyo bapesa mwa déception okangela bango kanda te non kwani eza vite okoyoka no pasi nde tozovivre na kati ya mokili okozala mpe moto moko olingaka makasi bon adecevoir yo le mosusu mpona koyoka nayokaki balobaki boye basalaki boye ececera pasi osala nango pasi ezala nango mais lokola toya bato toluka todomine pasi wana po soki otie pasi yango eleki ememo mpe na liwa lelo relation oyo oza nango na bacollègue na wana tout toyebi ke vien kadio esala na poto mare evala abeya na poto bandeko bajani ozala na bato beyi botravaillaka est ce que boza bien bosololaka mare evala vaku tobenganaka kuta ototinelanga mbongo ototinelanga $200 oui avant anniversaire nanga Jani Fai vie nanga tobenganaka mwasi nela bri natinelanga biloko oui parfum rouge baiser etc. Apo Firenze le parfum de bonne odeur tosololaka tosololaka José de Londres motema Mimi Kabeya tosololaka José vraiment tosololaka ne donc bato natangi ne bato o bazwaka ta na bango bana libana mboka babenganga tosola na bango alors bato be bamonaka so osali théâtre oyebani il y a un temps faut vendre pe na poto est-ce que yo moko na temps ndenge makambo eleki idée la oya moko te kovanda soit na Paris soit na Belgique soit na Londres ekomela yo te toza bato ekomelanga motu nyonso to alingaka kaka voyage bakongo kaka eza nango kaka na capitale na nini na Congo
mais ba Congo soto voyage mo zo ya ba Congo batiki yo oyo ka motema passe bo libanda mboka en tout cas franchement na sepela pe ko vanda na poto ko vanda pe na ba pays na biswana on vandi pe mais malheureusement ba pesa nga visa te donc on a senga visa na 2016 voilà. Est-ce qu'en dehors à théâtre, ça va faire na yo to za concentré car na mon théâtre. Théâtre tout ça, oui théâtre ça, dans salle à théâtre mais privé pe na salle à moi quelque chose mais malheureusement t'as un confinement panti. Mais ce que par rapport à habillement, Nicole Bakata, parce qu'il faut dire qu'il vient de marquer époque, vous avez une figure emblématique dans le Bakiwana, mais bandement bon la biso ndebonanga Patricia Tati Osaka à Londres. Albi, est-ce que habillement par rapport à moi si pour bazo mona habillement na bino ya ko excité surtout batu belé à poto. Batu belé à théâtre, bana mi bala poto. Bakuma osala ti côté de la bango ba photo mususu ya nudité mais tout le monde ndenge belé pe ba osambo. Est-ce que besoin attendre ya recevoir ba leka no ba ye na monde na bino na. OK. Makamwana ezaka to baka pona baleki te. Le bleu. Bon ouais. Bongo. Omoni makama bolingo. Ngana soto lingani. Bolingo toto koma na niveau bolingo. Makamuse sala maka place ngo salami ko nzima teke. Makamango salami. Nyoso ane memi bolingo. Na kata bolingo soto za mwasi na mobile. Lem sou moi sa musika, mobile pa musika. Mobile lem sou asengi photo moko boye. Pona sentimati. C'est que y a sengi. Sentiment à 8000 km. Y a sengi 8000 km te ata 2000 km. Ezaka voyage. Y a sengi. Yo pesi. Yé pas pesi. Yo zui ya muninga o publier posa ba projet. Bon so qui est pas publié yo. Et à bien te. Parce que tant makamwane sala maka, n'a condamné ni moisi, n'a condamné ni mobile parce que ça na moment où un sentiment. Et là qu'on a le besoin comprendre. Et à un moment où un sentiment est arrivé là. Donc on condamné ba mi balo ba ça ba acte bon surtout ba mi bala poto. Ba mo ça retourne ba théâtre hein. Bon. Tout le monde a dit Aïda ou te ba te au salelo mo ba bongo na mo ba mususu zo sala pe moi bien te. Mais Aïda lo ba ka clair. Aza chéri ni bando vivre na ye. OK. Et ça normal. Yibo yoka kiango quand même. Oui, et ça normal. Lo kwa ye mo kwa wangana ni tanzimi. Siko to lo bani. To bana kama kamko wangana. So eza yo wangani, no? So ezanga na sala kiango. Pona sentiment mo songolo. Et na ngo ka teke pona mibala poto. Ata mibala awa. OK. Eza ngo ka teke o mibala poto te. Koza pe mibala awa. Pe koza pe eloko ane komi. Téléphone pe ebungi makambo ebele sikoyo eloko ane se sama mutu bongo so eza ya solo il faut ce ko luka mutu ngo ko tuna e pourquoi neti nge salama te c'est pas la peine na ke na ona bozindo mais to baka ko éviter pour tellement makambo ezo yaka mingi leki nga mwasi ndeko nga mwasi collègue nga to za na maîtresse car sentiment dominé bisoté. Sentiment dominé bisoté. Alors, je pense que ça conseille il y a bien au Nicole. Après si, mais là maintenant, tout le monde a la théâtre, ils allaient calendier bon les canaux TV, le laisser à ma soute. Ils ont un groupe non aussi. Oh, yomoko. Oui, dans un groupe bacolaire. Et les canaux. Tout nazo les canaux Bisso TV. Ah, la Bisso TV. Chaque vendredi à 22h, mardi à 9h. Différence ni les années les canaux à écran. Nandenge le makambo internet ba YouTube est-ce que différence c'est allé parce que mingi ba boya ba préférer na bango ba YouTube que télévision pour ba bezo fotate. Bon, différence c'est alaka. Bon, oye de canal la télé moi bien za raso de sponsor. OK. Sponsor ils foot par mois. Na YouTube bon cash. OK. Mais bon on za du souné za kate. Donc ça ka des transport voilà. Et ça le transport. Alors ba projet d'avenir na yo Nicole parce que malé na osuksa. Est-ce que ça ba projet moi par rapport à carrière na Nicole parce que 25 ans de carrière, 26 ans, c'est pas donné à tout le monde. Oui.
C'est pour ça que projet. En tout cas, ba projet zalaka. Ba projet nanga zana kacha mutema nanga. Tango kokoka omone bima misala ngo imonana. Siko ndenge zana ba projet za na ibisaka Nzambe ayebi ba projet ngana eto solo la pona nga pona venir nanga pona carrière nanga. Makambo yo moni na monde théâtral. So ba bandeli mokili 2 fois. Est-ce que on dit mozonga dans le monde théâtre? Na ozonga ka pona linga ngo za musana nga. Po ezana ke na société mona osala mabezalaka. Partout na ebiso papa nanga mabezalaka. Talaka moto oteka mapa na kwe. Bango na bango me mabeza ki seza bondokeza makambo ebeleza. Différence ka epana bino po ya moza mbasu ya moza rapé. Mbasu wana eza na bato nango poisson na pe bon. Ndeti nga naebaki Nzambe abundelanga. Mbasu eza na bato nango. Maman epela pe azot collègue na travail lela na kombo ya bato bela théâtre. Bourgeois na epela. Bon, eloko mosusu na koloba boye. Tokomi kondana ka te biso bata théâtre. Oui, mabe peza. Mais etamboli pe ya biso. To ape na ba parents, na famille na biso, na quartier na biso. To ape na ba oyo makambo pe to sala batu, ezokisa pe batu na mitema. Likambo so ekombi to talaka te ba collègue. To bimaka mabe te biso ba collègue. Vous comprenez? Voilà. Alors, quand on a tout un modèle là, ndingo sa théâtre modèle là autant bandi modèle là modèle là. Mama Bomengo. Et on ndo linga pas mama Bomengo. Na bando linga mama wana po bano ko incarner rôle na ye. OK. Wana nga no sa théâtre na te dans se pe na mamango. Wana to sa bana mikie na film wa mwana ntutu. OK. Do solo kutu te na ko sala ka théâtre. Solo kutu te na obotaka. Donc naza vraiment mwana donc tant bozo keni ba lo baneni. So film bandi so bosokoli te. So bosokoli te. Bota télé te. Parce que mwana tout ezo régner, ba maman ba vendre ba ota biso pe bana to inka totala théâtre. On se comprend. Voilà sikoyo tozo biso to wana ekopona. Ngala poni ngabie ngamo na za mama wana. Na musique omona nani leki na mwa binga mona za mama wa tata wana. Ngasiko na musique na on a la musique trop hein. Oui, na musique moi ngabi ngaso na zemo mbane na oyema ne redi ayembaka. Na oyema ne redi ayemba ne kofi ayembaka. Ozomona dans ndinga musique na bango wana mi. Alors, l'école to ko presque na soka. Yango moni na sepela na mama na po. Abana ko incarner rôle ne bien. Vraiment rôle nyos va pesa mama na. Ando ko incarner ngo bien. Siko. Ni no ko bisa ba fan na tout balingaka yo par rapport à carrière na. Bandeko nanga ba fanatique nanga nyoso o bazana monde entier. Eloko nga no singa bino na nika bo soutenir nga. Pour la carrière nanga. OK. Vraiment bo soutenir nga. O azaka na pose ya kosunga ibakata. Loko azana vivante. Sunga nonga. O azana makanisi akana conseil moko boya malam po apese bakata. Benga nonga. Parce qu'il faut dire que vous êtes malade, tu es talon nanda, il faut aucun hôpital mais au niveau l'hôpital ou le bala micro na biso. Bon, Moussa na pona. Tomo benginga déjà. Que mère tozo ko zo intervenir na boyaki. Na koko yebso na téléphone te que santé za bien te. Mais tellement on insiste o yebe panda kunanga. O benginga ko za de na porter no sani. Na forcer kaka. Na salika émission parce que ça Moussa nanga. Très bien. Donc ba fanatique nanga nyoso balinga nga bo soutenir nga na ba prière, na ba conseil. O paza na posa o kanisa ke na sunga moi so artiste na biso o ba sepet sarabino lo kwa to na bon moy en tout cas bo hésiter te bo benginga bo soutenir nga plus 243 89 55 47 755 plus 243 89 55 47 755 ba conseil
et ça la rappelle bien. Qu'on soutenir artiste Nabino, n'a pas projet au Nazanango, et ça rappelle bien. Un mot pour l'émission. Na c'est pas une émission ma casse. Il y a rare dans les émissions. Voilà qui c'est la domination. Voilà qui c'est l'année n'est pas colami. Pas colami encore. Na ko pesa pe ba ya mbote. Bien sûr. Lem suboninga libanga. Tes émissions non, ko pesa mbote problème te. Ah, na pesi mbote mingi pa pasteur nanga. Medaka Kolongo. Na moi cinéma ma Irene. Na pesi les rochers mobimba mbote esika tozali bambote. Na pesi pe moi nanga Marlène Aïki la fille à catalogue. Ba gros bisous na linga komingi. Na pesi pe maman nanga Joséphine na binga kimingi. Joséphine Charlotte Kachamambouyi. Na pesi mboti esika zali na linga kaetro. Na pesi pe moi nanga mobali woli. Donc Mokanya Ilunga esika za na pesi mbote famille nanga nyoso na pesi bango mbote ba bébé nanga mibale Gradine Inez Mayele na pesi bino ba gros bisous ni ya Kachama ngo Clarisse Kachama na pe bango famille nanga mo mambote faut na pesa ma parce que na nga bango na bo sanité leki nanga Baudry Maweti les Ayoa mwana bumba tongo ya kenani États-Unis pour na complexe ota ba immeuble te akenande oluka ba gros bisous sikozali ingénieur Refin Kaninda na pesi mbote sikozali Bizi Mondele maman présidente ya force tranquille ai kokatanga te na pesi mbote kokata te na pesa bato ba yanga émission za yanga na ko pesa ta 50 mbote mami Nathalie Fikipo motema papa Paul Fikipo ya agence FBT Misalande na pesi bino mbote ma copine personnelle Sylvie Wayengo na pio mbote skozali Edith Kilanda moko moi Samundele ba gros bisous na pesi mbote aussi kana mo ko motala nga bona OK nako tikate na atayo moko OK batterie kata alors Nicolas Kureza na opesi Cynthia qui sont pas motema kovo qui sont pas les millionnaires silencieux de son ngala tanyote et pour Nicole na la moment ngala na ngate na pesi mbote na suki na Jonathan Ngana, l'homme à Jésus, beauté plus l'argent. L'homme à Jésus, beauté plus l'argent. Jonathan Ngana, na peso bambote skozali. Bisous, ciao. OK. Bokati nga sisi batute boza apporter. Au moins que ngam wana tanga route des sous-té. PDG Rafungi no so moni de tangité na Dallas wana. Cédric na Goulois Maya la boy bageza Nicole quoi parce que j'ai espace. Les émissions nga quoi. Il y a moto lo ba chaque fois. C'est vrai, il faut qu'on se le dise. C'est une artiste à féliciter parce que 25 ans de carrière, ce n'est pas donné à tout le monde. Elle a beaucoup travaillé pour le pays. Moi, je le dis à tout moment, on n'attend pas que quelqu'un meure pour venir dire que Azari qui est héroïne, Azari qui est beau. Non, non. C'est une dame qui a gardé sa dignité, sa façon de faire. Ça a inspiré beaucoup de gens. Moi, je vous demanderai de la soutenir à travers le numéro APC, Botiaï coup de pouce, Botiaï poids. Parce que tu déplaceras pas mal. Surtout déplacer, c'est-à-dire Moutouana a apporté quelque chose. Merci Nabana pour tout. Tout le monde a vu OK. Tu solol, on te solol. Tu solol pas, hein? Le numéro est affiché. Bana pour tout, bana bandal, tout est propre. Hein? Mikil Mobimba. Je vous aime beaucoup. Merci beaucoup à mon équipe. Cédric Bakamana, merci à Gaulois Mayala, ainsi que Nara Fungi de Congo Promo. Molière TV, je n'oublie pas. Moi, c'est Homos Baïniam à la noblesse de la presse congolaise. On se retrouve prochainement. Bye bye. Big up.